Initié par le député provincial élu Yabana Ngaliema, honorable député Nicolas Wemankoy, Bosimba Pewebakuy, 22 députés provinciaux Mokoka, Basili Bongo ko voté oui, pona édit portant réglementation ya transport par taxi moto, awana kati nguma mokonzi Kinshasa, ezalaki bongo. Au cours ya plénière ya vendredi 25 avril 2026 oyo, kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa, toujours na bokamami, ya honorable président Levi Mbuta Sangupamba, le vieux sage. Nayango, selon maloba ya initiateur honorable Wemankoy, atalisi que, bien sûr, moto taxi eye mingi ko soulager population kinoise, kasi na mikolo ya lelo oyo, tozali komona ete, ba moto ekomi source ya ba accident, ba embouteillage, voire même baka ebele ya insécurité na ville ya Kinshasa, ba incivique pe ba brigand, ba azali kosalela mingi mingi nde ba moto. Voilà pourquoi edi oyo ezali initié avec objectif ya ko réglementer transport ya taxi moto sur la voie publique, pe ko déterminer ba droit pe ba obligation ya ba conducteur ainsi que ba règle de protection ya ba passager. Ont voté oui. Aucun député n'a voté non et aucun député ne s'est abstenu. La majorité des députés, soit 22, ayant pris part au vote, se sont prononcés pour. Par conséquent, la proposition d'édit portant réglementation des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa et elle sera envoyée au gouverneur de la ville de Kinshasa pour promulgation. Cela étant, nous applaudissons pour nous-mêmes. Et nous demandons aussi des applaudissements nourris, comme à l'église, pour notre collègue, le président de la commission PAJ, qui a fait ce travail et qui a convaincu tous les députés présents à l'hémicycle. Tu peux se tenir debout et venir devant ici pour que nous puissions l'ovationner. Il se présente devant. Honorable Nicolas Wemankoy Omokot, il est l'auteur de cette proposition d'édit, qui est la proposition d'édit portant réglementation des transports en commun par taxi moto dans la ville de Kinshasa. C'est la deuxième proposition d'édit qui vient d'être adoptée par l'Assemblée provinciale en cette législature. À Longuinaye, nous acclamons très fort pour lui. Merci honorable, je me permets une petite communication parce que c'est un domaine qui intéresse les Kinoises et Kinois en Lingala. Na bakinoise pe bakinois nyonso lelo baponami na bino ya ville ya Kinshasa ba oyo bopesa confiance ba oyo bovota pour que bazala bana misala na bino na nzela ya honorable Wemankoy Omokot Nicolas bauti kondima mobeko ezali kobongisa secteur ya transport ya ba taxi moto na engumba ya Kinshasa. Toyebi ete bawewa bazali kosunga bakinwa makasi penza, mais tomoni pe ete mwa yikiyiki ezali makasi na nzela ya mosala ya bandeko na biso bawewa. C'est pourquoi baponami na bino ya ville ya Kinshasa na nzela ya honorable Omokot Nicolas Wemankoy bauti kobongisa musala wana. Bana ya Kinshasa bazali kokufa ebele na baksida ya moto, bamisusu bazali kotikala na badefo po ete mwa yikiyiki ezali mingi. Na kati ya mobeko wana tokotanga yango bokomona na kati makambo lokola respect ya code de la route
esengeli bandeko na biso bawewa toza na posa mosala na bango bazali kosunga biso me bayeba mpe korespecte code de la route mpe mobeko wana ezali koluka koyeba nani akoki kokumba moto mpe nani azali na nzela te ya kokumba moto, nani bakoki kokumba na moto mpe nani bakoki kotia te likolo ya moto. Mobeko wana na nzela honorable Mako elobi lokola ndakisa mwasi oyo azali na mokumba mpe azali pene ya kobota, eza malamu te bakumba ye na moto. Mwana ya moke ya mwa ya 12 ans oyo azali ye moko to mpe mobange oyo alembi deja bakoki kokumba ye te na moto, makambo ezali Talatina. Lors ya vote dedi oyo ba mesure ya ndenge na ndenge eyebaki bongo kozwama lokola pona wewa nyonso oya komeka komema mwasi ya zemi to pe komema bana mike na moto ye akofuta amandi ya munene pe lisusu wewa nyonso oya korespecte ba code de la route te voire même ba panneau de signalisation et surtout ba oyo balingaka mingi kolia mbwa veut dire kotambola na sens opposé ba kozala puni na amande ya kobanda 20 000 kino na 50 000 francs congolais mokoka neyango. Et dit portant réglementation ya ba taxi moto na ville province ya Kinshasa ezali bongo adopté kuna na assemblée provinciale pe honorable président Levi Mbuta Sangupamba talisi que ba kotinda yango na lombango nyonso et pas ya le premier citoyen de la ville excellence Daniel Bumba Lubaki pour que yango eye ba bongo kozala promulgué.